mbote lisusu bandeko nangana bandeko oyangai tokuta na kaka boye parce que za contrat to signa mutu na secteur na ye mutu na domaine na ye ba misusu bazana transport lokola ba JFM service ba misusu bazana côté ya makambo ba impression lokola ba John Connection ba misusu bazana makambo ya ba ONG lokola ba mama Blandine na bandeko misusu ba misusu bazana ba minganga lokola ba docteur Camille Munganga na Fresno to na Los Angeles tolobi makambo ya ba ONG lokola ba Doug Kulungu for Congo ba misusu pe bazana kati ya politique ba misusu bako salela ka banzete na mayele o bango bazwa nyoso wana pona société tambola il faut mutu na domaine na ye a tambola mena bosembo na bolamu beskro bali ba miyibi bali bato a sérieux pe bali koluka kosala eloko yebi te pozaka problème yango ngana lobi na bato lelo to komona phénomène ujana na Kinshasa bakolongola ka bana bato bilamba ceux qui sont censés rechercher les infractions de mon côté. Avant que tokende na Cour suprême de justice et pas wapi mwana mboka Frank Djongo Chamba akoyeba sor na ye est-ce que akosala 5 ans o bakatela ye to bakotika ye to na plateau ana Kinshasa la capitale. Mbote docteur Kabe. Mbote ndeko eleze. Oza malam kitoko ngayibisa temple zakaka kitoko. Likambo asika nini omemina yasika ezaboye yasika ezake pona bandeko oyo lete papa moko ayakira combien cancer du genou attaque à la capitaine alobi que papa le corps na se retrouver il faut napper sa message dena utuko yebisa bandeko tout type de cancer vous a guéri message kende partout oyoki bongo loba lokuta tokuta alobi que papa malade de l'union de cancer du genou. Bon, bote papa. Bote. Oui papa, ah tout ça pas nan. C'est pas docteur Kabe. Ni ne memi ah. Nazai na passé dans le colonangai dès que découvrir le cancer du genou. Pas ça me salue pendant la bonne. Ça fait maintenant 7e mois. 7e mois. Donc vous avez une licence de bote de genou. Licence de bote de quoi? Beta qui nagé. Oui. Et vous monsieur, nous va se rendre à l'hôpital à Beta, si le main pour résoudre. Il a négocié ça pour une année cancer. Possible. Mais depuis n'a pas nous comme la question c'est 12e jour. 12e jour. Il y a aussi l'évolution en Salomé. L'évolution de ma casse. Ce que bah on va hésiter parce que bah on vit des années. Ça maladie. Et ça maladie ni pana. Ça c'est une maladie cancer. Cancer du genou. Bah on va cancer du genou pour le cola yo. On va ça bandako. Message ni force na ko pesa ba. Ba tarder oui au kagamote metali est-ce que aya lubu des alliés puisque o ezali matiti ya mboka. Ezali kindokite bwena bwite. O ya zamba wana ndingi zamba pesi révélation zo sangisa c'est ça moto. Ndeko kuna ba bigwe bazana zamba. Et puis, maman Open, je suis première cirrhose des fois. Bon, mbote maman. Mbote papa. Ah, deux apanan. Pas docteur Kaba. Pas docteur Kaba. Ni me makio. Ni me makio. Mon frère nangai ndia me makinga yao na bokilo nangai. Et pour la maladie ni. On a cancer du foie. Cancer du foie. Où ça l'embula bonne? Nasali mbula teta, nasali yini. Mbula bonne c'est la maladie wana. Maladie 4 mois. 4 mois. Tant il pas de docteur Kabe. Kabe nasali une semaine pas matata. Après une semaine makambo nyonso nazako yoka pasi. Nabandi kovanda sikoyo bien na kiti. Nabandi
kolia fufu bien na bandi kolia biloko nyonso. Maladie ni makio ah, maladie ni makio. Maladie ni makio ah. Ma maladie ya cancer du foie. Na yebani na yete ba to yaki na bato bayeko la sangai. Njimba milele bantu bonse bindisama bujanyeje jija cancer du foie. Balo bya kumuna bwali bwajike bunju mumuna. Mwabe unju mumuna bwali bwajike. Kakwene na shamushinga wa bunyi to tatu ajonda bantu mujis bwalo salwa nzambi. Tatu jonda bwalo salwa nzambi no Ulibia balo kunonda pa bajindisama bujanyeje. Wali bwachene mweza mbimwe bijisa chene mweza wandu mushima tolelo nkanje somba. Chivwa somba chivwanda mvwa kulala jibe jo chivwanja. Nimwenza libiyungulishima banje buluki ko hospitali wabeto chiyinja chiyino to kajibani mufika kuendelelo nkanjinja inwa njibie. Et puis yami satu ndeko oyo pona tumeur cérébrale cancer ya mutu yango na yebisaka bino boye docteur Kabe atretaka liwa te liwa vraiment zamba zana eseka na ye kada zana eseka na kai. Mais pour le traitement naturel, donc la jeunesse 1, 29, denga loba, pour la macambouette des études de profession, pour la zabenagai, na kosa la ngondeko. Na traite kaliwate. Ce qu'il y a, problème ya Zambé, mais tout type de cancer, vous avez guéri partout dans le monde entier. Zabenagai. Oh, et puis deux, papa wana a lobby na côté les manalobe moi sinanga linga kufa, azaki mourante. J'ai cru qu'il y a Canaan, papa. Au lieu que tu as une image, il y a Canaan. Alors, il y a un trait au signal de témoignage pour les Canaan. Émission, il faudrait caméra et Yangomo Kezo. Ce qui est un témoignage, la personne a raison. Moussala Oyo, Kokendo Kosala, Tepona Kosala, pour les Amakambuya santé. Cancer, papa Bandeko, Ozomon Oyo, va se retrouver. Tout type de cancer, vous avez guéri. Zambenagai, oh libara yata, c'est le temple du roi Salomon Zamba Salongolo. Oh mais Zambenagai, c'est là qu'il y a de l'eau dans ma. Et puis des, papa Oyo, Aza pasteur, à lobby boye, à outil côté à Kenge. À lobby ndazo qui est malgré na yoki, na téléphone qui temple à Zosal. Moi, ayakina moi na première hernie discale, cela veut dire. Au moni na colonne vertébrale, vertèbre na biso tozana eloko tobenga disque wana soki eliami ba espace etikalaka kotambola wana ntango ozotambola yango nde omonaka miko ezototana nde bagilaya papa wana aye pas même 10 jours na bandundu na panzi boki na panzi sisma na panzi toyaki mpona problème ya mwana misikoyo mwana ndenge toyaki kozwa kisi na témoignage mwana azopesa ngai kilo nyonso oyo azalaki yango eza lisusu te. Boki na maladi nini? Makolo banaki kopesa ye pasi buka biso tobenga yango na kiyaka. Wabenga hernie discale na France, hernie discale. Oui, esa asala kombula boni. Asala 2 ans. Siko tango zuba kisa docteur Kabe. Nazali pasteur. Tango siko zuba kisa docteur Kabe. Esali mbula boni mwana zwa guérison. Asali une semaine pamba. Na une semaine wana ngo wana teyo kozo tomone sava guérison na somo na izali yango teyo kozo mo sisi poto ya usa deuxième tour ya kisi. Est-ce que papa yebo za passer makambozo beza solo tozo inventar avec pasteur. Mais ozo mo ate so que ezali kota na linga songa sisi te. Ko na linga ya ko yebsende papa na somo na changement te. Eloko ngana koloba o ezali vérité yango na sokolo. O nyoso bazana bana bazana hernie discale bazana na bandako message nous on opesa ba. Mais le col ngai il faut na awa para bino wana kishasa ngala za musala nzala na zala mboka kuna na mboka nde bato bako na koyebisa bango témoignage ko za na mboka pe bazale belé na mboka ni na zale na panzi za possible na mboka ni na province ni na Kwangu précisément na Kwangu oui oyebisa bango na Kasongolunda na panzi oyebisa bango ni bon mari iskiandi mari tayiskiandi malo kamuyang saka ayo kamuyang saka kuni tusali mwandamba hata bamona ki kwa tusi kwa docteur moyati kumoyega miti mi kama yeki mafuta kupangisa malu tena malu jitimi kaka yuba kabako yuba yekisi
Donc, pour dire que vraiment, docteur Kabatistar, c'est vraiment. Oui, tout ça pendant. Dans le centre docteur Kabé. Centre docteur Kabé. Oui, au sein. Bon, comme il y a une tumeur cérébrale. Au début, en 2008, 2007, 2008, il y avait noté en famille qui a la tumeur cérébrale. On a réservé à la mission. Quand on a le centre ophtalmologique, ce a été visuel qui t'a rassuré, il va faire le visuel qui t'a rassuré. En 2014, il va diagnostiquer après beaucoup de scanners dans la clinique, il va diagnostiquer. En novembre 2014, il va diagnostiquer les tumeurs cérébrales. Tellement bon, se faire soigner à l'étranger. Voilà où on a qui se calme, car on a un petit boulet, on peut aller au béton à l'os, on peut mettre un final de la locale à moi. Au final de la loi à moi. Il y a même un cousin en Europe, qui a aidé qui s'y est coûté peu cher. Soit qui soit somme, on a frais, et coûté 80 €, 5 €. Donc, on a des cousins, moi, donc, pour moi, passer dans la famille. Mais si quand on va docteur Kabé, c'est un bon abonné. C'est un pas jour pour le traitement. Quand on n'est pas docteur Kabé, tu as lundi passé. Quand on conscient, il s'est né dans le cas, il s'est né ici. Vu qu'il s'est né dans la carte, qui s'est douleur, mais on a sauté. Pas mon Dieu, on a sauté. On a lundi à 12h30. Et qu'on a 21h. Banda wana mais or les qui sont na soit mais qui s'adouleur na rolala ti soit mais qui s'adouleur na rolala ti mais comme les gens na mais qui sont na la à l'aise le mardi puis le même mercredi jeudi où passer la journée rendez-vous si le lot doit lundi ça fait une semaine la mélange qui soit raté donc ce senti d'ailleurs bien mutu beta sauté tem deux obétatés à part que le benda mais docteur ils sont reza ba nini qui se salon nzoto à part mutu benda na miss benda na mais né obéta liboso so beta donc so la mano boité donc fona la papa na nikolela donc na mwana quoi est-ce que vous connaissez docteur va passer au mot pour témoigner témoignage qui a passé mon monta forcément na pété pour ça ben au salon monter monsieur ben au salon monter passé na bon monter ou soit non témoigner parce que ça ngaya personnel ni na ngai nyanzu tuna ngai na ya tuna so na témoigner ni témoigner au fond du cœur c'est que na mon job malgré non na comme ça tout na moni une semaine quand pas manager produit le monde qui change maintenant avec qui a dit nous sommes sentir que ngai au vimba ngai pour ni français au moins nous sommes au tellement anti le monde qui est dans nord na ko qualifier on est mais c'est sentir le monde comme zona mana kitoko mana banda ko tambula buluyeka nazo yebisa yo alobi na koloba nalobi na dingalele nalobi na suna kiyaka alobi yango wana mnoko yamboka me mata mama mususu ala penisusu alobi penisusu na chiruba alobi lingana alobi na kontena mnoko yamboka na ngai soko alobi na mnoko yamboka na mabenzali et puis deko oyo penisusu ayaki na problème moko vraiment bande ko nazo komisa nzambe chaque jour na yebisa kabino bosambela avant ya komisa kana zali pour eza médecine ya bakoko na bino bo se retrouver partout tala ndeko wana pelisus ayaki pelisus na comme kaka hernie discale eloko nazo yebisa bandeko eza kaka moko maladie incurable en général sauf la mort. J'ai suivi les images avec beaucoup d'intérêt chez les journalistes Eliezer à la télévision. Donc, je suis arrivé ici dans une visite de santé ordinaire, mais je ne savais pas que je suis malade. Alors, mon cou ici, à partir d'ici vers là, ça faisait toujours très mal. Là où j'étais, on me donnait des paracétamol, forteurs, on me donnait ceci, cela. Mais quand je suis allé le voir après les images que j'ai vues à la télévision, il m'a dit que j'ai ce qu'on appelle hernie discale. Mais moi, avec ce qu'on appelle hernie cervicale. Alors maintenant, il m'a donné des produits que j'ai mis au niveau des coups pendant au moins 5 jours.
Mais les douleurs sont parties de 100%. Maintenant, j'ai des douleurs à 15%. C'est déjà la voie de sortie. Je ne connais même pas. Je l'ai vu à partir de télévision. Je ne l'ai jamais vu dans ma vie. Moi, j'ai vu à l'intérieur. Je ne l'ai jamais vu. J'ai vu seulement des témoignages à la télévision avec Eliezer. Et guérison exacte. Nazo beta CT. Na beta CT. Tout type de tuberculose, tout type de tuber, boza guéri partout. C'est le temple du roi Salomon. Ok, docteur Kabe Nalingi, on a quelques questions avant, peut-être, pour Lobaki Likambu, ceux qui a maman Mokwaza na Québec, je pense, et na Montréal, na Canada. Oyo azalaki na moi na problème à mutu, mais avant que to komakuna. Docteur Kabe, malade yango nengo tretaka yango. Tozwa hernie discale au chikotan, cancer. Est-ce que zakana délai o ya ko traiter mutu na kacha délai wana biki ou bien ezala kaka selon ndenge makambo ko évoluer ou bien za ndenge ni? Soko talite ba témoignage wana okoyo ko mutu muso ya peso témoignage que na salé 10 jours et pas docteur Kabe. Muso biso na salé 5 jours. Muso biso que dès moment muso ya cancer na ni cancer du gorge wana. Na salé combien de jours? Ozomona. Eza makambo muso papa, toujours bien pour na kolobate. C'est l'organisme de Eliezer. Il y a des réponses. C'est l'organisme nabino. Ceux qui ont qui bien été, bengande. Il y a quand de nateka qui cité, nateka qui cité. Oyo qui bala mutende zonga nangai. Et de sakabino bala nambalat. Voilà. Ok, na kisa le oche on anda ko komi lokola nani ko photo. 1 mois 2 mois. Oh, na pesa ka yonga zana dirait 1 mois. Et loko ezaka kanini? On va répondre à eux. Merci na message ko pesa message bongo. Bosoki sangai, oyoki yango bongo soki sangai. Tomba. Thomas. Docteur Kabe, maman wana lobaki kombo na ye nani mama ya Canada? Maman kombo na ye nani mama Tété. Maman Tété. OK. Tété. On peut na Canada na Québec. Oui, toko benga. Ouf. Si la régie peut nous permettre ya koza maman Tété et koza la madame. Merci Stéphane. Merci pour une belle. Bonjour maman Tété. Bonjour papa. Bonjour maman Tété. Allô? Bonjour de Eliezer. Oh, on a sais plus que Kayo vraiment. Ah, maman bonjour. Tété. Oui. Oui. Tous à Québec, na Montréal, à Canada. Na Canada. Oui. Ah. OK. Lilobani no zanango et lokoni no bengeli aw. Vraiment, nangana lobaka qui vraiment nzambaza munene pona ba kisi ya nani docteur Kabe. Ba kisi ne zo sala et sala vraiment na ndenge moko malamu parce que nga mwana kina ye saki lokola ba crise ya mental yango eyeka ndenge wana amela ne masangate amela ba drogue te mais yeka bongo to comprendre kité alors to kene na hôpital ba ko mo pesi ba kisi baki s'entend bazo pesa et ça les peut effet secondaire donc qui soit aza obligé mais là en gros pour ça la calme sera beliki baki soit mindele te a ça la calme donc nga mone on dirait ça fait 2 ans azo mela yango nga mone on dirait oh ekomi car akanga manga ngo ce qui to kati même une semaine to bi bon allez mina ko bela dans baki so to kati en une semaine et ça comprimé moko mais ça vraiment makasi. Allô? Oui, nazo kayo maman Tété. Oui, yango wana te na contacté docteur Kabe to so lipena ye atindelinga yi ba produit naturel na ye wana. Depuis na banda on pesa ye ba produit naturel na kati ye ba kisa mindele na kati yango. Na banda pesa ye ba produit naturel ti lelo oyo asimba ka kisa mindele te to kimia koti pesa na santé na ye eloko moko te crise moko te ama aïe. Oui, allô? Oui, nazo kayo maman Tété. Ah, pour alarme même te za sonner na kati ya téléphone nanga. Jana katango, na ngo alarme. Oui, allô? Oui, maman Tété nazo kayo. Oui, papa. Ti sikoyo asimba kali susu kisi wana mindele te.
aza na ba produit naturel o nazo pese nanu etikali kutu mukelingo sila nango donc asa ne calme asa que ce crise à mentalité ya na ce docteur Kabe en tout cas likambo nsamba za munene na ebité so merci ni nga na ko pesa yo merci penza merci na ebité so na Kinshasa vraiment na zo liboko no na tombo yango likolo donc moi na za kimia asa vraiment kimia. OK. Maman Tete, on soki des fois toko benga kabino pona ko vérifier. Eza pona ko éviter que to yambaka mutu oyo azo sala eloko te peut-être azo kosa batu pe ali akabatu mbongo yango to lingaka soki opesi témoignage na yo ezala sûr que eza ya solo eza montage te. Eza montage te docteur Kabe boyokani na yete que peut-être Rosande konaye ozali ko défendre te to kana inde ngaza musika ko tobo to kana ndenge nini eza ya solo eza vraiment ya solo mona zo simbe so kisite asimba kisi ya ba docteur o awa te ya mindele ta asimba ngo soute to zo pesa ili soute c'est des produits naturels depuis combien de temps moi nazo sala li sous prise te. Donc ngana kataki ba kisamde depuis le 18 juillet na ibsa ko melango soute le 24 juillet na bando pesa ye ba produit naturel yaza ka soki ngala so na pesi ngabia na kata nanu na tika na ngana nanu na tala ta mususu crise ko yana ngo soute na kata kisamde tant na okata au moins 3 jours après bando sala ko les onga oh mba on a zongiseli yango na pesi ka yango na pasi kaka to yebi docteur Kabe à travers yo de totala quand ba émission na télévision awa à travers yo ngabita contacter nanu donc on a contacté tout soli penaye makambele qui bien eza bololo mais azo bela maman je vais prendre Amélie pe a commis bien. OK, a commis bien. OK maman Tete. Oui. Merci beaucoup. Oui. Merci na. Oui. Nini témoignage na yo. Je pense que bao ba ebio eza Tete nani s'il vous plaît. Ga Tete Liliane. Oui. OK. Je pense que bao ba yebina bao ba monaki mwana ba kolanda yo. Et na témoignage na yo pe opesi yo moko. Merci maman Tete. Merci beaucoup. Ouais. Wana ezalaki Mama Tete commentaire nini okosala par rapport ya oyo Mama Tete autikolo na yebisaki yo na kopesa kaka message ya sensibilisation eza nini mutu oyo ayebi ke oza na ndeko aza na problème etali ya mutu neti bana oyo bandeko oyo baza na problème ya nani oboti mwana na yo malamu mwana wana akomi lokolo bizenga eloko na yebisaka bandeko na yanga oyo eza mokili ya nzambe eske mwana oyo oboti asali 20 ans 30 ans aza na mayele te mayele azosala makambo lokola bana ya mwana ya 30 ans azosala makambo lokola jeune garçon ya 30 ou bien jeune fille ya 30 ans azosala lokola makambo ya mwana ya 5 ans mwana mutu ya bongo yango ndo bomoni apesi ngai nanu message awa tete zamba pambola yo na Canada na Québec message wana eza te ke ngai na yo ndeko ya mwasi kaka na telefone ndeto sololaka mais boye présence physique dans tukuta na yo te opesi témoignage oyo mpona koencourager bana monde entier faut bo se retrouver ozoma et puis mwana mobali oyo pe lisusu ye na Philippines devise $1 na yebisaki yo olobi ke temple même ata na Philippines au na Philippines na kodimba yo bakanga mpona yo temple mpona na zo sala démonstration pour na koloba pour na yo na devise $1 na Philippines zamba pambola yo ndengo lobi ko ya temple merci ndeko na sina message ko pesa message pour na encourager bandeko baza desi et loko na yebisaka bino eza boye na lobela ka maladie incurable en général sauf la mort maladie incurable en général soki oyoki jour oh ndeko elezer ouais sida eza incurable oh na lobi sida na yebisaka na répondre jour moko sida eza bien moto obsala 30 ans 40 ans cancer mikolo ya kotanga ngala zo biso vérité
pona koyeba yango il faut za du domaine indépendant ozomona wana ndobele kango le société insuffisance rénale ezanini tala mama wana yaki tala libumu wao yako vimba menza basali ngolo tala pe lisusu mama wana cancer du gorge kanga ki mungongo tala tumeur moke bimi boye kanga mungongo pas docteur Kabe ah oui au ça ligne là ko soit traitement ya nini traitement pour nazaki vraiment moyen te nazaki na mungongo kokangama Mungongo esali combien des années, combien de mois? Mungongo esali à peu près 4 jours. 4 jours nazoli ate, nazomela soite, nazomela maite. Sikoyo. Bon, na kanisa ke lokolo eza angine, tant na iva docteur esima bezali cancer. Cancer ya mungongo. So banda oye ozwi ba traitement combien de jours? Nazwi kaka premier soin na deuxième soin de na oki mungongo efungwami na le na milisoi. So rolo ba nini na ba oyo nyoso to ba Holanda. Po pe bazali na maladie lowa yo. Na loba kaka bo bazolanda ngai bamoni kaka ndenge nazali eza lokuta te eza solo baya baya kozwa traitement po nazoloba eza kokosa te eza solo mpo na koloba problème 3 jours azomela eloko te esali combien de jours eza kolakisaka papa oyo omonaka vh papa oyo omonaka yango kepa na yo omonaka yango grave me ngai namonaka yango lisusu osomona ngai nalobela yango lisusu nalobaka yango lisusu te eza biloko tostoniati yango ale na pupuli yango et puis oyo nazolobela oyo eleki vh eza cancer soki oyebaka yango te lelo eyeba yango insuffisance rénale eza bamaladie enki gros cœur cardiaque papa na répondaka yo mbala na mbala ndeko désert tala mwana bandeko oyo baza pomi ya tele ya pomi ya trouble mental akokende boye na nzela papa batutie na motuka na moto ya vh asali 20 ans oyo azwi liboma 2 jours 3 jours 4 jours omoni batutie yango akufi te est ce que nani aleki mosusu oyo ya liboma te Docteur Kabe toza na suka ya émission mais nalingi nayeba difficulté nini okutanaka nango na musala oyo. Merci ndeko Lézère, difficulté nanga on akutanaka na on na sina répondre ayo lisusu eza nini surtout ba patient nanga incompréhension okomona moto yebisa ke sala bo azo respecter ngote oyebisi moto zwa bakisi o sala boye mela boye avant ya ko parce que pour bakisi nyos tout ezele o ya biso ezele o ya nani mondele ba mela kisi te sans koliate te papa na meka kisi oh ba meka kisi yo meka kisi ba meka kisi te ayibiso papa na sina meli kisi na lere le côté biloko wana eza ba difficulté ya mi balé incompréhension na sens nini moto ko yibiso opesi rendez-vous soka yo ki moi changement muke akena ye lokola tekela na nyongo na ko benga yote akoya ko benga yo jour malade tomboki allo papa ezanga ite mututere mutu oh yo ozaka lisusu eza mama oyo akenda kina mbongo na ngai papa na nazaki te na bakongo oh bakongo bande ko na ngai surtout nzela bakongo yelokele ngai ba problème ndeko eza kaka lukuta mingi na kenda na bakongo soki oyoki malamu te nayebisaka bino bandeko oyoki malamu te eza mpona mbongo te bandeko biso toza mpona sante soki aza moto azali tosani okoboma ye essentiel kaka soki moto azangi okopesa mpe tosala nini papa eza mosala biso tomesana okosala nini ya mibale totraite ndeko wana merci ndeko dino nani na dia na est za bapambolo yo ndeko malgré il faut encourager ndeko temple ndenge azali ndeko soki bose retrouver eza esere soko ozabi tenga pena kuna lebia toza na suka docteur Kabe na lingi otala caméra opesa ba numéro ya téléphone na message ya suka pona lelo message ya suka eza kaka sensibilisation na sina message kaka kolobebele na ngai eza na tina na yebisi bino maladie incurable maladie ya ndeke 100 ans cardiaque cirrhose de foie gros cœur sarcoïdose bandeko problème trouble mental ozana ndeko na yo azana liboma temple yeyote alobaka makasi oh nasina nalobaka makasi naza sire ndeko
Ce qu'on a assuré témoin n'a pas ces exact. Et puis Yasouk na Mukuse, le corps de maladie des est belé. Pour ça maladie spirituelle dans le bien côté. Moyen toqué de musique exact n'a pas su monter monde entier partout. Zambe apambula bande au balana temple et puis dès que Stéphane na Canada où ils ont représenté temple du roi Salomon na Ottawa. Zamba apambula yendeko vraiment na moni ko za sérieux ozela ko soko moni bato baye obengi temple ngande mutna nde mutu na pesa bango diagnostic et puis soki baye na ba résultat ba examen ba salaki ngande mutu na yamba kango ndeko. Merci Stéphane oza sérieux. Et puis, on a représenté moi, temple du roi Salomon, autre Zamba Salingulu. Zamba Daga, c'est le temple du roi Salomon. Il faut appeler ça message de la force. Sensibilisation monde entier. Moi, je suis que mes artisans avant. Au secret. Et puis, maman, Véronique, tout. Zamba Pamoléo Makas, maman Véronique, tout. Dès que Balek Elaï, on dit pas de choses en tant que corps médical, docteur, Allemagne. Alors, il n'a quoi représenter. Merci de ton affiché numéro. Nous avons dit que le temple évolué. Et ça, intérêt général. Vous se retrouvez le monde entier partout. Aux Américains, Makassale. L'on a Yango, le Philippines, devises en dollars. Vraiment. Et puis, moi, le mobile, on a Johannesburg. Jonas Zamba Pamboule. Papa Dominique. Na ibi que Zamba yozo un peu de sous Makasi na après ce yongolu bozana na makasi monde entier mais ceux qui malade hier eza lokola nyoka koteli bino yangai nyoka koteli ngai na bino na ndako posa na bamba yeli baga posa na bamba yebutei na sala nini lokola na zana nzete to kubamba yango Docteur Kabé. Et puis nan de quoi les airs il faut la pèse sur son bot malgré il faut la pèse sur Zamba pèse sur makasi beaucoup tana mwana bekam zolo trésor et puis moi na mobile ya Simba Kabilili nani Didier Quick ce qui ont été vraiment temple vraiment et puis que ça c'est Docteur Kabé na émission ya Simon tokoluka o répondre na mituna o lokola temps na biso esili ba maladie incurable les aibili Docteur Kabé a comment yango na kaye ya ke banzete oyo ndebiki sakaboyi parce que moteur moko ko supporter oyo ou bien à cause moto azala na épilepsie apese kisi ya moto azala na hernie discale moto a cancer apese kisi ya moto azala na gros cœur moi confusion ya mibale ndeko moko abengaki ngai na poto alobi bozo fonctionner malamu te na bantenne na yo ya libanda ndeko wana alobi boy abengi mama Vero tweet alobi nazala na problème ya boy wana alobi yakana $300 ba traiter yo ya zui numéro na yo na téléphone abengi yo Docteur Kabé nazana maladie boy yo lobi na silicité yo lobi 600 eza bozana tarification fixe te ou bien beaucoup fonctionner en neni voilà na quoi répondre yo et très rapidement parce que tu aussi merci émission et là que ça bon toi aussi déjà émission yeba boye papa na zo biso vérité na yebi ndeko yo lobi wana azana Autriche ndeko wana hein? Merci ndeko na yebisaki yo boye tikalukuta na yo tikalukuta na yo malgré na yebi kombo te na yebisaka bino œuvre ne tombera jamais kokende kotambola na kombo ya temple te sino na kosambela Nzambe na ngai afinir yo keba yo mwana et puis deux na lobi bongo pona nini na mokili oyo soko tomba mia poza to amloko ya bikemike wana po baya kokotse elikota papa message za kabongo ndeko wana bengi nga ayebisi nga problème et puis tango ayebisi mama Véronique est-ce que papa to vraiment il faudrait tous aller dans le sérieux zana zonga na esika kana ça pour nga na kota na domaine na yote na pena yo pe kota na domaine na ngate biso ndio ndengo za wale ndimo to tangisa nga domaine na yo na pena ko tangso ya selon nani selon secret professionnel Talana premièrement, de quoi il est à Bengelio. Azana problème ya tolbake yemoko azana arthrose. Yemoko azana hernie discale. Tolbake on a connu vertébrale on a expliqué déjà la première hernie discale. Arthrose yemoko hernie discale kaka yemoko et puis la forme ya prostate $300.
on appelle ça qui n'a une promotion ya prostate bon c'est retrouvé ce que na abenga kanga te bande ko bila ba se retrouver maman Véronique on appelle ça ba to bakisi koza ba to mususu baza pona ko tambo na bakomo ko tambo na ko ya temple mabete na ko sambela zambe c'est que yo zali wana a ko confondre. Merci docteur Kabé. Ndeko na tuni question na yo na répondre na tunaka kaka boy soki na yo ki na tunaka ba mususu na lobaka zela na benga docteur Kabé na zongi sakabino en contact par li. Merci botika la branché ma pasi na mutema pona makambu ya ba ujana l'état congolais za wapi la police wapi parquet compliqué politique makambo kopela Gizenga débarqué Bemba débarqué nani débarqué bako débarqué kabatu Adolphe Muzito débarqué sur les 6 mi baleka kabazui badi banga sami na madame Ifoku ndeba o ba senyi na senya zo insaba compliqué mutuna domaine naie. Mes condoléances encore une fois de plus na papa Pierre Ngadi. Mes condoléances na bandeko ya journal Le Potentiel pona liwa yande komedar muyaya oyo asili kotika mokili courage na Jimmy Mukendi oyo autaki kokunda mama na ye bakolo masolo na bino yangwana botika la branché yeyo domaine toyambaka ba mécanicien toyambaka ba pasteur toyambaka ba politicien bandeko ba mouvement citoyen ba déminu aba aussi docteur Kabé. Merci. Merci de vous pratiquer avec ma case théorie exatée. Merci. Merci.